Octobre les arrêts dirigeants. Tomata mingi. Oral des dirigeants. Talaka misala tozanango. Zosenga ne mongo. Zosenga ne bato. Toye kopesa programme na bana ya chorale des dirigeants nyonso à travers le monde ko informer pe ko rappeler biso ete programme oyo tata mokonzi ya bule tata Simo Kimama Okianga nzambe molimo santo apesa na biso échanger te biso nyonso bana ya chorale des dirigeants à travers le monde to ko fêter fête na biso le 3 octobre to ko bandela yango na Mbanza Ngungu le 3 octobre soki to fêter le 3 octobre to lali na Mbanza Ngungu les 4 ne to sala entrée triomphale na nkamba na biloko ya motuya o papa pesa na biso. Le 3 octobre tozana Mbanza Ngungu biso nyonso anzunganisa to ningisa Mbanza Ngungu bana ya Mbanza Ngungu population ya Mbanza Ngungu et sentir chaleur ya chorale dirigeant tokozala biso nyonso na zunganisa pe zunganisa yango ne tokota nango le 4 na kati ya Mbanza na ba relique nyonso biloko motuya o papa pesa na biso tokota nango na nkamba. Donc mutuaza la kidiba te kozala na pongite mwana nyonso ya chorale dirigeant to ebete tokobana le 3 octobre na Mbanza Ngungu misusu bakokota samedi le 2 ba misusu bakokota dimanche très tôt matin. Donc tozala ya kobonga mato yebete programme zali kaka moko programme ya papa échanger te kaka ninga komaki na mukanda ninga pesa la biso maloba bana ya chorale de dirigeants tokobanda la fête na biso le 3 octobre na mboka Mbanza Ngungu ne tokeno aussi c'est lango na kamba Nouvelle Jérusalem to silisi wana koma temple mo santo amen. Sango kitoko, tokiri basongo ngakamba, ulele.